te bakwatisi bango prison ya se ya mabele kasi naye kolebisa Joshua nzambe na ye asali mwana nga bimisi na kati ya kanso kuna bayoki soni nayaki na foto na ye liboso ya nzambe nzambe oyo Joshua asambelaka alongwe mwana nga na kanso lobi tokutaki kosola na ye katia mobimba balobi akoti boloko na se ya mabele nzambe abimisi ye na kati ya boloko naye kokumisa nzambe wana apambola ye amokisa vi na ye ekamba ye Sœur Marie-Claire ovandi opipe nzambe asali nini mpona yo? Navandi na Banzalemba Congo Fort numéro 42 naye kokumisa monene na nzambe ya papa Josué Lokamba na Lemba Église Lema mpona oyo nyonso asalelinga eza ebele mais nazozwa kaka ba point 1 kaka moko oyo ya point terminant nzambe lokumu eza problème ya mosala bon nga naza infirmière mais nasala mpe na campus spécialité moko boye mais banda nasala mosala oyo yanga moko nasanga kasi te so nazali na blocage bapoint ebele mais ya mosala mpe bon ezaka nga moko te mobali nanga mpe na mobali na yo atanga mingi ata awa azosala tese na ye azosala blocage ya makasi mais mosala ezalaka te donc ya makasi mais sikoyo ntango ye awa na ye awa ezalaka periode ya service ya bafoto sikoyo ngai papa alobi na ngai ye nanga bafoto baoyo tu bazobloke mpo nga nakendaka bakosala quelque part nasala 6 mois bafutaka ngai te nakende boye papa wana azoloba nanga nayebi yo te donc bato bayebi te mwana mwasi oyebi ye te papa wanga docteur wana awanga na ngai alobi bapesi ye nkombo na nkombo na ye Marie-Claire alobi Marie-Claire namona yo 6 mois tobimi libanda natoki banda na mosusu na makolo infirmiere bazotunanga balakisi yo maske opie ndenge nini docteur oyo ayebi yo te nalela naya na ndambo nalobi nakosalela su te donc meme église naza kokende kala naza kokende su te alobi nzambe na bino wana ozoloba nanga kombo ya jésus te jésus wana nayebi ye te tina popa nango ozabi ata nake église te atiaka radio nayoka nayoki papa oyo azoloba mikwa souffle moko ekota na mikwa wana ezalaki ya kopolisa nini ezondi mikwa wana ngai mpona mona tata oyo ende nazwaka adresse naye na porte nazotanga na mini namoni sere filo atulinga ozoluka nini nalobi oyo église mema alobi enakota banda nakota awa toponi papa abondela to natika nimero ya telefone ya docteur wana natika mpe nimero ya telefone ya na kombo ya ote ya mobali bakondela ngai le jour suivant ezalaka vande tozalaka nazoki na Jérusalem nauti kuna nazoki na Jérusalem natala soki dosie ya solo asalaka natala na telefone appel manqué docteur wana na bibi alobi j'ai besoin de toi ici maintenant nalobi nganiyo akoma boye akomi na biro baminganga basosalanga bongo kasi yeyo nakoka docteur moi mais tu as dit que tu ne me connaissais pas et puis j'ai besoin de filles comme toi à partir d'aujourd'hui on va directrice à l'usine na place alléluia sikoyo nabengi mobali nanga lesenga bizamba dossier asali azala ce monsieur là alors ye mpe alobi na ake mpe aye mpe abengi ngai abi mais moi aussi recteur abengi ngai banome ngai bana moko mpe na bandemo yango naye kokumisa mozamba ya papa Josué Lokamba azali azosala tolongola badutu azolokolaka oyo bafandi na bandako nzambe azosala ya solo soki otie elutya okomona ndenge ngaa soko selika okomona bingaka ekotana na yo mpona libela na mobali na yo na kombo na tolobisa toujours na baséance ya témoignage second souffle ezosouffle kati na bana na nzambe mama kombo nani mpe ovandi wate mama etiana mikrobe tozoka bien te mama Anne-Marie bon sikoyo lingo tato na nzambe asali nini mpona yo en tout cas nazali na tato na nzambe liboso napesi nzambe merci napesi
parce que je vous remercie. Là, qui n'a pas ce mot, il serait là pour 4 mois. 4 mois. 4 mois. Chaque jour, je vais pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Ok, na munganga. Et s'il était awa tubondeli nzambe asezinobe abondeli mpe nzambe sikoyo nakela nazobaniko kontinue kobimaa ndenge nini sikoyo pasebondaka bato mosusu bato mosusu baza kopike bongo nga sikoyo ezokontinue kaka namoni sikoyo bato kuma minene bila bakarine tisi balale nazongi lisusu awa nga nalobi nayawa nde mosusu akinga huile d'olive naye nango awa ngai sikoyo eselakela nga lobi ngai nakomona ndakona nabutu mpe nazalaki na radio na émission ngala facile babe bamutu mo ana masiko bazosato opération ok soki oye ozwi décision ke soki oye obiki te okende bakesala opération oui d'olive tobondeli la parole la parole ezaka à 3 jours namoni sikoyo ezobima baloboko ekati isebena moto mpe ezobima ti obiki libela donc nzambe abikisi yo komani mpe ovandi wapo na aveni kama makala wi sikoyo olingi otémoigne nzambe asaleli mpona yo Nico nalingi natémoigne nzambe po abikisina na maladi oui naube na maladi ya litoi litozaka moko eyokaka moko eyokaka so obenga nandimaka adefwa so obenga ndimimaka osekelazalaki bazalaki natingaki attention mpana so obenga nandimaka adefwa sikoyo eleko dérangenga semaine prochaine dérangenga makasi ezaka so eye ezala baperiode nongo so eye ata kolia nolia te donc kanazala bayekolokwa mutu mona kweli makambo litoi eyokaka te ezala pe pate bisala pe mai sikoyo tozande na ndako boye naokoka te mbongo mpe na maboko esala te zona ebisinga bi yo lito yango yo ngoyo kokufa kosuka wapi yo moto ozalaka ye pembe na berger mpo oyisa berger asambela mpono olingo bekutika oyo ya ndeni nabengi docteur aketa ngai ebisinga bi te akomeli nga kisi nake tozakisi na pharmacie cher ngai simamakisi yango cher noso mokoiba na ndeni ayebisinga bi te ye na saki zango moko wana sombango nasombi na tie lokwa moto natumboli yango ebandi koswa journe mobimba kutu nalali te lobi na ntongo nayebi wana na pokwa mpe naye priere nakutani na papa dimanche nayebisi papa ke lito edérange ngai bobe na explike alisinga kotia suki telebi kitana kuna tenga adefwa pamba yashe mpe natiango mpe defwa natikango mpe na ndamba alisinga kotia lisu te oya na priere alendi tosande naye mpe na priere alendi tobandi oprie wana aprie mpo na nga lundi mardi mercredi nazalaki na priere vendredi nde na bajour oyo ya bapriere oyo elandai natelemaka pembe na bafle donc lokwa elo moku efiminga mai mpena ya seasimbiga te mai ya se na litoi natela boye mai ngalobi meme yango ekauki elimi lisu nde natela boye noki lokwa nayoki mpena polele naoyoka tie naifiso na beti boye naoyoka te me na beti boye naoyoka amen bana nzambe eske tokokobeta na forme maboko makasi nzambe na moyo abikisi yo ayeba kosalisi na kabamine jeune fille awa mama kombo nani mpe ofandi wapi loba makasi nazoyoka te ofandi na yolo ser clarisse ebongo sikoyo olingi otémoigne nzambe asalini mpo na yo naoyoka te lobamo makasi abikison na kiste oui bon siko abikison ndenge nini
Bon, ils ont fêté le 1er, le 2, na la Libiana, quand on a côté maté Panzi Kangami. Ah, Panzi Kangami yo côté le maté. Côté maté ba memi na hôpital maman na sali diminution makila. Ah. Tellement je ba memi à l'hôpital diminution makila. Ah. Tellement mes arrêts chapeau quoi, ba docteur ba zinga ba hôpital ba tomo ba OTM so le lycée mi bo. Docteur ay bon ça va tous ya na tongo akota na échographie to ba soki ni yezo to disai. La butana ba de ko tambola teno ko côté le maté Panzi Kangami. Ba betinga ba kalmana na muki tongo itani na côté échographie. Na côté échographie tongo ba zo lexa machine na nga mona santé ki bena mona ndingi bimisa ki forme. Amoni ezaki ko vimba makasi tongo tie machine. Donc kiste bena monene. Tongo tie machine place ngo est gonflé. Docteur wana lobi eza ya 63 cm. Atoni mozo tambola ndeni ngabité na tambola rande na za et comme déjà qui sont au continuer un mois eza mappé. La combien temps na kitso na bimi na combien pas docteur ba combien ordonnance ma ramener sur le docteur bazinga bazo ba fait une intervention rapide faut pas ça l'intervention combien ou mais la tâche ça même pas une semaine. Donc net va faire un traitement na na yoki moi makasi na profiter na ya na prière et par rappel jour berger je sors banda ko yamba abi na ngana somba kuil na sombi kuil la prière pour na ngabila mais pendant 3 jours na kina meli pendant 3 jours et comme il jour ba fixer ba makamnyo so na kende boye na kepe makamnyo papa bandi ko somba ba kisi avancer ba mbongo somba kisi na ndako boye na le premier jour na yo ka douleur na vidéo na zo ka douleur tenga na vanda na le quoi douleur on qui boye na vanda na peut-être même ce ko se manifester si mabona qui po toza dia makamnyo so ba numéro docteur makamnyo so manifester bona qui banda na vanda ezaki ya ne passer ti le pe na yo kana ngo donc limwa mbala moko te esila esila mbala pe na yo kango so ti na tika pe ko ka douleur siko batunyo so bazana ba kiste ba myome ba nini to ko yebisa bango ni bakende basa bango opération soni baye panzamba second souffle ça opération sans cicatrice baye panzamba second souffle ça opération sans cicatrice au vivre ba grande chose pe miracle nzambe za partage na yo na kombo na Jésus Christ amen na moni sœur azo continuer toujours na ba témoignage bon siko lini misusu nzamba sa yesu fo na yo sœur Clarisse. Bon, nazaki na besoin dans un ndako. Souvent nazara na sima na mbongo mo pe no kusimba mo 400 500 no sena na ngwe loko to moni panzani ka bonti si. Nazara so ko zonda ku me nazara na ko twenga na zimbongo. Ba programme boti belebele mbongo mo kana selo ngesi. Nazaka na séminaire ya gloire. Séminaire yo zalaki ya gloire. Ya gloire. Premier jour na ya kati na deuxième jour. Kana tema ko na kati église na vanda na mbongo na moni ma monsieur banzo bima. Ko no ko tuna ko ni no mbu ma monsieur zo bima ngabo o ni ko no beta 40 tikeli na sino ko tombo yonte ma monsieur zo bima ka izo sopa le kwa ma timote ya bandaki tiko sisa mote ya badi nozo continuer na ganga nazo banza benga ko ka badi loko o ma ka soni boyini nazo kanga ka ma monsieur zo sopa na kaka mais na tikeli na seti bazo sambenga telme na kiti te mutu na ngezaka na sipo na zipa comme ça ma monsieur na emona na teningi bande ko sopa ni boyini tito sisa to bien mais na bima ka boye téléphone ngezo sona muni ba appel manqué beli dans une rappeler numéro R mo ezo le kata mo ba bengi allo le but tu le mon agence qui est aux mbongo aux wanda donner to zakina séminaire à gloire zaki muta liboso gloire au mon gloire amen c'est bon na zwinda ozipenda siko zikimia vraiment siko bato nyonso bazana difficulté mbongo ainsi de suite ba ofungwa mateo ko bisa bangoni nzamba second souffle azo sala so ba ye et ya neza facile na mituna na mama et ya neza facile na mituna na bangombo na ngai gloire ya nzamba apparaître likolo na yo ofungwa mapona libela na déclarer na kombo na Obaka kimasiko ukome ndenge ni ukoma ndenge Rande la radio leo yao siko problème ni maloto ça pesa masali ni pona yo wale ndio problème cycle ya donc cycle donc diabète siko na yaki awa est-ce pasteur parce que quand il est en prière il est engagé pendant 3 jours donc 18 heures on a même la prière ana yaki pasteur attendez si la personne est là ok de baisser tes examens là qui a fait alors que c'était quand tu es là tout zéro puis ça va c'est là attends qui était attends la qui est singai si kana o ils ont normal madame normal vous ça rappellera que vous ça la kaya masuka kuta qui avait des ans exacté habite zo ngalo ko ya masuka ya masuka babi singa hasi wana exacté yoki ezali ba 550 soko kwebisa bato amoni bakende na hôpital to bayepa na nzambe bakende hôpital te
Nzamba salini pona yo pona moni second souffle olingo témoigner Nzambe. Kwa salinga na musa ki telefone et puis ngana kana le côté telefone ana na bengi mutu wana ayesa ke no azana yolo na wagenya na bonde façon nyonso oske ate boyi na obenga pass na vandi na ke no na banka na kotalisa OK talisa e panani panga ngamobu na boyo ki na kana wapi na mumbe na mumbe na banka na bino okende na obenga pass na biso abaki soki eloko nyonso ebungi biso tobenga ye ye moko asa prière ezonga naye kobenga paster nayebi sekelo tefana epaki buibu paster asinga na na kimia na banga lumosi ekozonga après quelques minutes namoni jeune fille batindi mwana babenganga mwana benginga ke ikuna na komi kuna na si jeune femme na ko téléphone ça te bien 5 c'est encore na encore non c'est encore na kana ko téléphone esinga téléphone plus de c'est ko en kakana ntona benga ki esinga za yo na wagenya era sana wagenya na bonde le façon de téléphone na boyi de na ko fier singa pia 500 na suma ko nga ndi wagenya abia no wagenya ni 500 fa na pesi asuma ko nda sumi ko ya ko téléphone na pesi azongi sur le téléphone azongi sur le téléphone sko batunyo so ba yibi bango ba biloko ba téléphone ba bungisi biloko do yo ko lobani bakenda kanganga te so ebungi babenga pasteur mo sa prière ekozonga ndoko ngel tuma mote vala ndako ngeza na litomba te miracle ya Nzambe kwa mama Jeannette na pandi na kama OK fanya na kama 25 mama Nzamba sasa ni pona yo antukanza basale minena ko wakati na ngai oya wakati nisika oyo bayaki kote ngate to baye evangeliser ngai mais zalaki nazaki na pasi makasi oya ngana contrôler autant de futa ya awa na zeba te église na ko ikoki ni kosambela mais atango nazo kondela na pasi wana nazaki nango nazo ka bazo na ngai kipata 24 na tuni mamangu azaki ki est-ce que koto baba qui pas des ailes et ça la va le plus ailes sur les cas des venir pour les posto vraiment il n'a pas c'est pas ça qui bon vraiment na si maman so yebi au côté la radio qui a ménopause il a dit est-ce qu'il y a à terme il ngapo na kufa comme vraiment ça qui menacé na consulter qui va médecin mais ça qui na il va qui santé na dengue na si maman so yebi vraiment par jour on va utiliser même à 5 enfants et aussi battu le hémorragie va nous problème kasi makasi biza moi il a été mesate donc il faut la simba mutu ba vertige mo makasi je vais entrer comment dire vraiment soutenir comme il paille si est ça que là ya awa pour que na prophète tant que la ici à bien que na so ba oui mais le même jour la dernière qualité il me cause qui pour là a pesa na meli en droit bien aimé kama mkolo wana ndege murajo le katana ki lo e katani mala moko ka joa e katani bana moko kona yaki bana basimenya kozoma na ozonga na kila vertige stili ngama na komo kama na kitu na makasi et bien en tout cas tango nzaba sala ka dia de atika ka te dia de atika ngate le legi 3 semaines nazomona doki ko pas pas tele ya prière bona na boy et ça doit moi faire c'est pour l'église na ko mona siko batadi makasi na mkongo dans na mkongo na colonne vertébrale de colonne vertébrale nous sont bloqués moi na ça so misala ndango exact moi na bata fumi na ça so kini exact même ko so wa mai fom na de pour que so na fom tebe na kanzi na mai atwa nyoko makasi bitsa tant na ye papa na ngaya na oui na zuka ka mwili wana service ka mwili ya 3 jours na zipe na prière tant que na melia au bien élevé na ko mona doki mkono nga pepele pele na tonga mo na zuka ntina nga mai tena kina sokoli yo moko zuka ntino kina sokoli vraiment ça va stadi ya ngena ko kamwa elo komoko eza sauté sanke na so parce que nini na fute ilo moko te ofute lo côté doki nzaba biki singa idema nzande wana zo lokumu est-ce que on peut attendre pour le camel des armées pendant le temps de l'hiver Nzamba se manifeste dans le champ de Mario et tout pour la Ndola et Nzamba kungolo na kombo na Yesu amen. Voilà, merci toujours na témoignage na biso émission second souffle et souffle
Yango tozali awa tozali liboso ya mama akombo nani mpe ofandi wana? Kombo nanga mama Sophie. Ah, Kongo mama Sophie. Mama, olingi otémoigner nzambe asali nini mpo na yo? Asali mpo na ngai bakwakelaki ngai mbasu. Bakwakelaki mbasu? Wapi? Na Zamba. Ezalaki wapi mbasu? Na likolo. Wapi likolo? Yango. Sikoyo likolo oyo ekiti nde nini? Nzambe asali. Sikoyo nani abondeli mpo na yo? Mbasu oyo esali combien de jours? Le 22. Bakondeli le 22. Nde oye tobondeli. Sikoyo ntango tobondeli esu mikolo boni mpona esili. Eumeli te esili. Likolo ezalaki monene ezongi normal. So bato bazokwake bambasu yo koloba nini mama? Nzambe alimbisa bango kaka mpo bayebi Nzambe te. Sikoyo baninga mosusu bakwakeli bango bambasu lipai mosusu. Bandele pa banganga to basobi. Nganga pesa solution utale pa. Solution utale pa na Nzambe. Lokolo ndimi Nzambe alimbisa banguna wana awalimbisa bango. Mais soko lobakake tozongisela bango kaka sikoyo enaizongo. Mais loba olingi olimbisa mama mote okosawa Nzambe apambola yo ovivre makambo minene au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tokoba pambola ni papa Joa? Omona ngai mama Rose nafandi na campus na Zamba 54. Oui mama Nzambe asali ni pona yo. Nzambe asali kati ya minene na bomoi na ngai. Donc nazoloba lokola première ya liboso Nzambe asali. Donc makambo eza pena minene. Nzambe asali ke nalandaki second souffle na radio. Quand on a l'andi en moment on dit que faut na mona kaka et pas il second souffle azalaka wa soufflaka yango na yaki na kati ne sikol quand on a ye awa makambo na ngeza ki epele donc na zaki na kati ndako soki na lali nazo mona banyama bazo tambola likola ndako na kati ndako batindeli ka banyama sorte nyonso banyama na komona na ba ikuna nzete vers ba 17h donc banyama nyonso nazo bapenda donc ezaki somme bon na tala ki bonga bisuka banyama ba kosuka wa kana ki mambango na second souffle oya souffla donc tant na tema tambe a délivrance na liboso na suis oui donc na ko mona banyama wana donc basali susu te donc na so la pongi poma oya sengeli ba oya so la kima second souffle na kona yo alléluia siko bato balaka pongi te baza tourmonter na bandako bambuku banyao bangungi banini tolo bana bakoni na obana bango kaka tuka bateka matambe na bango esikoyo parce que oyo eza bonganga ya Nzambe vraiment Nzambe ase manifeste namoni mama aza kaka na makambo kolo mama olingi oloba susu nini atukanga nazoloba kaka donc nazali kolala pongi te sikoyo na minute oyo nde nazawa nayebi ete mwa kutu mobali akubala kutu akunisanga kutu ya moi mais en tout cas nasi na tombe do na kwesi na mabele akweli déjà gloire à Dieu vivre dans quelque chose non seulement notre puissance et la charge na yo na kombo na Yesu Kristo olingi Nzambe asali ni pona yo Pour la sœur Fallon, on avait l'équipage numéro 14. D'ailleurs, témoignons de Nzambe pour Nanga. Chaque lundi, nous avons une intercession de 18h à 20h. Ceux qui n'ont pas empêché dans le salon, mais ceux qui n'ont pas disponible, pour ça, ça prière à lundi. Lundi, à semaine, on a yaki, papa, c'est là qui maille, na épée na maille. Babondeli pe pour la maille, le roi n'a yaki na lokoso, et si quand tu as maille, papa, le but, moute, au soir, maille, on a bondela, le bel, on va maille, comme ma kisi. Ngabe na deklara binzambe ona mona tasuma ikezane makila na yo ndena komela obokono onyoso elimu na kombo na Yesu na kosa nige na zaki ya kotonda na bengeka kuyaka le lazima inameli comme la lazima inameli wana ya papa le père mena met au vent sur ton moto front na remarqué appel manqué la téléphone moi pas rappeler ça et to bimi na zongi ndako kozonga na zongi ndako na kuti mupaya oui na yetu la zonga réalité to bimi comment la sofa na kili kumkorondo mama jana zoya na kopti na mwana ke na toilette retard na wendi si na kwa na chambre na sali grande chambre na petit so bande kota kingai kureke ingana na kana mupa ya lembi bado kota ingana kana wana na ipodo bali bisa na zoya mwaenda na zoya na bimi na bidi ba petit to zamona bayaya nini mai wana bele to magaba mai mai tu esalinga mwana bede zati ekufelinga kaka liku muskabete bana biteli misanga ndina kota kiwana ezali kolia tezelo mususu te mwetu misanga makasi na bando sa toilette
ndepelaki na bwaki na ye mpe na zongi tolali mpe 5 heures lisusu libumu ebandi lisu mosala nakoti su toilette na ye mpe nasoye na papa papa balobi abingo nzambe adelivre yo na kane ya mai kozalaki liye vraimen makasi na bale ya kutime mais nzambe oyo na kane ya mai yake kodelivre yake kolonga semence nyonso beto atiaki na famille na bino na popo na bino bagene yango na yokumisa nzambe adelivre nga na kane ya mai. Amen bana nzambe. Donc mai ya séquence souffle elongoli elabeli nyonso donc élection na famille na bango ezali terrible moyebe état-nation ezali te pour famille ya bato mais nzambe alave tout elongoli na kombo na yesu ovivre ma grande chose nde todéclare yango amen. Kombo na ngai papa anake Chipamba. Papa olingi namoni awa olingi oloba nzambe asaleli mpona yo na séquence souffle. Nayi koremercier nzambe puisque nzambe azali na baoyo bazoluka ye. Nzambe alukaka nzambe avandaka na ye boye mais azobenga nani aza na makasi mpo aluka ye. Alors nayebaki awa te c'était un certain nuit nayoki na radio bazobelela église eza na ngaba nibaki ezosala tout ça. Bon, naïsi madame nangake il faut nakende na église wana po bikakatano ezalaki na kati ya mosala makambo ebele epuis na nzela ya koluka makambo ezalaki ebele epuis surtout makambo ya misala makambo ezalaki ebele na misala tala eza société oza na bato bikolo ebele mpe makambo ebele donc mutu na moto aza na façon na ye ya koluka bamosusu bakendaki kosala kisi mpo aresir nga nalobi te nakende kosala kisi te ifo naluka nzambe alors naluki pasteur place église ezalaki nasololi na ye église d'abord na ye nakoti après église pasteur ayambi ngai tosololi na ye après alobi zala na persévérance yaka na photo napesi ye photo na nga kandi kobondela ere mosusu mosala esili ngai nakimi mbango nakomi na église dimanche nazozanga te nazoya epuis problème oyo ezalaki na ngai nayebisi ke kala te promotion ezobima na mosala alors na kati ya promotion namoni vraiment nazoresir te makambo eza difficulté ezali passer alobi il n'y a pas problème continuer koya na losambo na mabondeli na huile d'onction nzambe akosalela après mois wana eleki na resir te deuxième mois naye koresir na bakimile ebele après bapesi biso bakado puisque société na biso ezali soki oresir na montant oyo balobi bazopesi bino bakado selon mosala osali epuis na babonisi na yo bayi koprograme biso tozalaki son parmi 5 personnes ngai nazalaki moto ya liboso kaka yo. Voilà, quand on dit mes enfants seront toujours la tête et non voilà. nazalaki moto ya liboso epuis balobi kende oluka motuka na yo oyo oza nango besoin olingi nakei koluka motuka natamboli ti tokomi ba 16 heures mpe commissionnaire moko boya ye alakisi ngai motuka oyo balakisaki nga ezalaki bien te abi te il n'y a pas problème comme ça il faut nazonga ntango tozozonga tokomi na bandal chauffeur oyo tozalaki na ye alobi te il faut tomona commissionnaire mosusu aye balakisi biso motuka na sepeli na motuka wana mais montant oyo balobaki vraiment nalobi montant oyo kondimango te alobi ba 23 000 dollars bon or société alobaki au moins 15 000 dollars nde suka siko nayebi bon tokende ntango tokomi na société bamilieli nyonso baapprécie motuka na ngai makasi alors naye kosala de façon ke oyo elekaki ya 16 puisque ezalaki 15 limite alobi te oyo 1000 wana je suis obligé mondele okanda kokata ngai yango nde omoni nazwi motuka na ngai ozwi motuka na yo nzambe apesi yo motuka wapi motuka ngona wapi mafungola fungola yango ya motuka alleluya bana nzambe pele kontaki yango oyo sio motuka eza wapi papa
L'acte est sauvé dans mon accident, panne, dérangement, makamba bien na mutuka na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Zambo ya pesa ba kwa soma kwa. Mutuka papa anakle yango yo nzamba pesa. Vraiment nous allons essayer de casser papa anakle. Zambe na mbia apa pour le pas pour le voilà, na dit que mutuka déjà sali. Zoko kwa kimi sukuna okomona chip moko kuba. Ya sika ya kitoko wapi? Ele ndio wapi? Ame bana zambe. Mais na moni papa azaka kana makamba koloba. Alo badwa kada. Papa Edis Balobi loba likamususu. Bon, likambo mususu na lingina loba boye. Kaka na semaine, puisque na yaki na promettre papa que semaine oyo na yana motu bango au moins na yango. Oui, tout le monde yango déjà tout le monde est kitoko. Merci, ba proclamer lisusu biso poto sala voyage. Biso nyonso ba bazaki na mitu bana tozo sala voyage kalate. Ba oyo basalisi ba passeport te bosala ba passeport oya ko j'espère que kalate même à la fin de ce mois toza na voyage pour tozo ke na Shanghai. Pour combien de temps? Ok, les alliés mission de service peut-être dans ça là une semaine, enfin non, un mois par exemple, un mois ou 2 mois peut-être sur le Togo Mikuna ma comme ce sont des alliés dans ça là 1 mois ou bien 1 mois et demi dans son. Voilà, agent qui est poto pour 1 mois ou 1 mois et demi. Kaka na compte pour ça là la mission de service. Ça me formali. Nami tuka, naba mission de service. Ce qu'on va punir sur papa, c'est là. Va punir sur ma salata, ma joie promotion T, ma camisée, ma gâté, mission de service. Pourquoi ça va monter, ça va monter. Comme conseil ou constat au Nasali, zamba zamba lam. Puisque les gens là tout ça on a dit ça, éveillé, balina kamut karol babengi jeep. Alors, na dit que sous basaka ba sacrifice pour ba sacrifier basi na bango bana na bango pour azwa ne fils que mutuko o ba dengi chip mais yangai na ye pa na nzambe après et puis de nazo yebi sabat que biloko oyo nyonso to ezala mituka ezala avion ezali na maboko ya nzambe. Alors ezala ba voyage ezala nini oyo ezali bato bazokumisa boye mpo nazala boye kende epa na nzambe kokanisa biloko mosusu eza te. Alors bato oyo nyonso to bayebi nzambe te nazoyebisa bino et surtout bato oyo tozosambela na bango tokangama na nzambe akopambola mpe bino akopesa bino biloko nzambe akopambola mpe bino ya bino tu ezali tokangama na nzambe papa anagre okiva miracle moto akokanga lisusu aza te nzambe aza afongoli deja miracle eza partage na yo bavoyage e bomata nyonso yango wana mibale awa balingi batémoigne oyo nzambe asalikata mama kombonani mpe nzambe asaleli mpo na yo kombona ngai yoha. Maman Yoha, c'est quoi les autres témoignages? Ça n'est pas la maman. Malaya lisusu ebimbisaki lokolo poso oyo mibale lokolo ebimbaki bon awa yo yaki natombolaki lokolo osimbi ngai elo nasimbi kaka kosimba pamba kaka kosimba sikoyo likolo ezongi normal ezongi normal lipapa mpe ekoti donc likolo ebanokota te mais sikoyo ekoti sikoyo bato nyonso babela makolo kosoloba na bango nini mama nakoloba ebo akotika bokenda kokata bino bandoloko tolanda mpona epai na papa na biso nzambe akindela biso au nom de Jésus, amen. Témoignaka. Bon, on a quand même est-ce que vous avez
Est-ce que va ça l'opération? Moi, je n'ai pas de qui m'ont opéré. Mais il y a des gens qui ont opéré. Est-ce que ça les soucis? Ah, mais ben, ensemble. Il faut avoir témoigner. Si pas témoigner, Yami Balé Eza Nazu Moussa vers la prière. Et puis, papa Bozo a liboso na moi si benga micro. Na obenga ye conseiller spirituel nga. Et puis, général Soni na obenga père spirituel. Pourquoi j'ai dit ça? Dans la séminaire pas Soni. Naza fils d'Abraham. Et tellement que pasteur Josué nous a passé la guerre du Cameroun. Dans la cinquantenaire à Sony, il a été touché sérieusement. Et puis j'avais cru dans l'automonaïe au ministère, dans le bagi, il y a un conseiller spirituel. Chaque fois que nous déposé le dossier, dans l'ordre bengaye, nous avons papa, nous avons déposé le dossier. Nous avons ça au sein de la prière. Nous avons toujours la prière. Chaque fois que nous avons des SMS, nous avons besoin de la prière dans SMS. Prière est un peu courte. Au grand dimanche, il faut ça du Cameroun. Nous avons et attendons nous si nous sommes et na Kendaka na déposé un dossier dans la société Morobo. Nous avons implanté dans le Congo. Comme on a Caméo Tech, ils sont beaucoup plus spécialisés dans l'informatique. Parce que nous avons un informaticien de formation. Dans Kendaki, j'ai déposé les dossiers. Après, pour passer l'interview, il a fallu la carte ou fallu qu'on carte. La carte Tibango, et va deuxièmement pour ça la test. La test est na sali sur 100 dans qui 89. Et troisièmement, il y a une photo. Donc, le genre de photo c'est comme si moi j'avais dit c'est une agence de publicité qu'on va nous exploiter biso sans le savoir. C'était la question que je m'étais posée. Comme surprise, c'était. Mais avant tout, il y a la pasteur Josué. On va passer par contre en mission dans Bini, dans Zongi, pour le Seigneur sur la route, on va signaler. Pour que nous ayons à sa radicale. Merci Koyo. Bref, aujourd'hui Moussala, aujourd'hui Moussala. C'était le lundi dernier. Ça fait déjà une semaine. Oui, c'était le lundi dernier. Nous avons eu peu de fils. Nous avons déposé le dossier dans la banque. Nous avons quitté. Mais nous avons 16 heures, nous avons fait les canaux immeubles de prestige, nous avons fait ville. Les immeubles de prestige dans Tombalvaï. Il y a un premier niveau où il y a un Moussala. Obandi Moussala, au 4 de service déjà. Alléluia, Nani Mokosi, Mokosi Koyo, Bato Balobi qui ont dit ça, les comment passe, il faut qu'on ta loge, il faut en avoir une relation. Si vous voulez qu'on va non. Nous avons comme un pauvre, comme surtout comme un riche. Ici, Bisso, à travers ce Nikafuta, TTPA, tout travail procure des donc, on doit se confier à l'éternité. Il y a des moutons à Osala Mboulou. Amen, voilà, frère, Azana Makamba le délai, nous avons quatre ans pour Nathan. Le Zambé Nanguya a se manifesté Katinayo, au vivre sous ce qu'on souffle dans mon salon aussi, on sera toujours la tête et non la tête. La Congo, la salaire à Malonga, Makamba, peur aux arrachés. Maman Élysée. Abana Minikongo numéro 29. Minikongo 29. Nous avons passé le point d'ailleurs, au lieu de moyen à la seconde. Nous avons passé le miracle oui. Ah. Nazaré la maladie, il y a du roi. Une maladie, il y a du roi. Ah. La biki. Au biki. Nous avons biki si. Nous avons biki singai. Si quoi, vous avez bien. Na komi bien. Et l'homme les a sauté. Ate loko moko teza. Alléluia, va nous embêter. La maladie, nous sommes avec nous autres et l'homme. Toi aussi au biki. Na biki, na komo na Yesu. Alléluia, va nous embêter. Est-ce que tu peux mettre encore ma coco pour la maman ou la biki na diwa? Jésus, Amen. Avant la venue, numéro 52. On va dire dans 52. Si vous voyez pour témoigner dans la seconde souffle, bon, nous avons passé le point. Non, pour la moine.
mwana oyo aza kobela makasi bamwebaki na nzoto ebele manda kona nzela radio tosi numero wana ya telefone na avenir tant toyei koluka place tobungaki mais nzambe asali place toyei kose retrouve yaki vendredi vers tokomaka vers 13h passé vers 13h40 tokutanaki no awa tokutaki ya vendredi obondeli mpo na mwana toesplikaki oka odeza makambo mike mike obondeli mpo na mwana obike mai oyo kaka opesi mwana tomelisa ye pi ntango basi okola batia na kati ya mai bambuma mpe bimaike na baodoke ekauki mwana pale mwana alalaka te kolela butu nyonso mpe maladi lisusu mais ntango baye vendredi toyambi ye tobondeli miracle esalami mwana yeyo alali pongi nakoki achange mbala moko achange papa azongi mpe te ezongi mbala moko oyo bazobebisa bana okoloba na bango nini papa bato bazokende luka banganga sincere ya rien ntango kama oyo ebandaki biso babiso babie kozwa soki libanga jaune botie mafuta bopakoli bopakoli boye papa esali bapi donc mwana kono babute biso batofina so bamana fumi donc mwana azolela donc 3h tokoma 5h du matin bo alelaka makasi mais kaka jour toyaki awa obebaka kasinga mwana loboko azalaki na basinga moko bakisi bango ntango kati donc makambo nyonso echange mbala en sortant d'ici au comment la miracle est oui, si vous voulez témoigner, si j'ai fait ça, ça est pour nous. Nzambe asalinga nzambe aseko kutu asali miracle ezalaki lundi jour anniversaire na ngai nasokoleli mwana bilamba vers ba 18h nalobi nakota nakende olala malili ezamaka kaka nakoti na chambre nalala namati likolo ya mbetu kokangama nyonso yango wana nasali crise de 18h à 21h motu pa eyebi te sikoyo moto akoti na chambre abi alonga dekolelaki olamuka te mwana azolila balamusinga boye olamuka te balamusinga na olamuka te baminga na hôpital moko epepanga babi aza deja na crise ya makasi asali omema ye na bondeko toketi bondeko tokoma bondeko docteur alobi oyo asali accident du cerveau vasculaire nasali AVC bamoto balobi bongo alobi lobi na ntongo bokende bokota scanner botala personne azwi problème na motu AVC esalaki wapi esalanga na likolo na liboko na lisu ekangi fasi mobimba nyonso ekanginga parti nyonso ya droite nde okoti bondeko nakoti bondeko tokomi na ntongo mpo tokende hôpital ya mutobodikebe nakota scanner nayebisi mamanga alobi zela tobenga berger akondela apres tokende butu tovandi basombi unité na papa nalobi papa nde naza boye naza na bondeko bazoloba ona kota scanner nasali AVC papa alobi osali yango te nazokondela mpona yo kotelema papa alobi tie telefone na litoi simba esika ozonga mpasi natie telefone na litoi nasimbi likolo na ngai nasimbi mpe na liste papa akondeli ayebisinga tambola na nkombo na yesu na force na kiti na mbetu mama alobi loko kokweya ngabi te mama baokondela alobi kondela simba likolo na simbi ere natamboli namoni te natamboli bien natamboli bien mbala moko sans kotengama sans kokweya natamboli naza correct eske okoki kobouge likolo yango na loboko eske tokometela nzambe maboko makasi loboko na nzambe esali na yo eopere miracle lisusu ovivre sur ce grand souffle na kombo na yesu tolobi amen ite nzambe asabikisi yo mpo nyonso baza na ba AVC okoloba na bango ni baki hôpital ezoyo
que l'hôpital te baya na vini kipata numéro 24 nzamba seconde tout sur obikisa bango. Namoni ndeko mosusu awa aza ya solo geme namoni aza na témoignage olingo témoignage nzambe asali mpona yo kombo mpe nani frère Jacques naanga mwana ndako sikoyo olingo témoignage nzambe asali mpona nazo témoigne nzambe asali ya kokama kati na ngai parce que nafiansaka mwasi ere nafianse mwasi boye misala ekatanaki nakozwa zu misalaki nabenga papa na telefone si tolanda bapriere misala ekofunga ere nalingi nakende kobala boye nasali makambo nyonso ya mwasi biloko na bango nyonso epesi ekomi tour ya bilamba nanga misala esi si nabenga papa na telefone papa yaka mercredi tokutana tokutana mpe na papa nana na deja mwasi na yo toya mpe na mwasi na ngai tokutana lelo nazoloba oyo nazalaki na nde moko nakozwa chantier moko parceke naya technicien mais lelo nakomi koboya misala mosusu do nzambe na ngai asali ya kokamwa do makambo na ngai le 26 awa nafike bala do nzambe asali ngai ya kokamwa avec papa na ngai do chaque temps nabengaka ye do oyo alobelaka ngai yango pesanama alleluya bana nzambe ofe afungwami yoza ingénieur otangi ozona bachantier te nzambe afongoli azwi bachantier kutu mosu akomoboya sikoyo bao nyonso batangi bazozwa te okolobangoli baya na mema nzambe aza kati na etonga oyo aza na bato oyo apakola mafuta soki okutani na ye okozwa makambo bien libala na yo esalama malamu te masuka na nkombo na yesu amen dieu te bénisse bon siko komona novaka mpe après nakipata nef na komi na makala oui siko olingi otemoye nzambe asali mpona yo nzambe asali ya mingi naye na problème osere mwasi na bote na césarien obika césarien esenga bambongo ebele ntango akoti na hôpital bandi kobundabunda bambongo ozalaki te avant ngai hôpital nde pasali ndenge ebele mwasi nangadi ese oka mbongo kolibonga pete mo ezoyaka na ngolo ya nzambe nayaki na rendez-vous moko boye na mama mwaka magombe nakota na kombona esoya nyejelesingaki yaka sambo na ntongo na ndako na vile solution ntango na lingi nayebi na mbongo nayima na mbongo tabi okomakomalembalelo ti abenga na telefone otala bosonangai noko yi kozala temasede nana niveau ya kote ya kimbango ati okosonga temasede nake na loka ntongo nake na rendez-vous moko ya mamini atonga gombe madame wana naobenga zo ya mate seke yebi na kine bita bajaka litongo ne batila bisinga no basima na tola pesinga na tola bisinga na wamda pesi tana za vero na kotaka montagne te me wali kozo wana ibanebe na si transport na kominga na kipata na pena kopo na ngai stingista franchement mambo mapesa ngai te bato nyonso bakabila lote mama wana kuna travailler les mots difficilement mais ça dit que apesi mambo pas bajaka apesi nga mais tout est maté mais apesi mo ntango mpe naye tosika ntango awa opa na biso mpe azwika ngapona na mbongo te mais zosusu na baaksidene kaka ya 4 eta za basali ya nini basala mingi osimo alleluya bana nzambe mais erreur osali na iselo ke mwasi na yo ekasambela mwate na biso akaka te enganga niyobelinga te okoni bapasoneli bo nzambe na nguya se manifeste kati na yo ovivre ba grande chose makambo no efungwami lelo na nkombo na yesu nde tobondeli bongo amen jeune mobandi wapi mpe komonana nafandi na etimbili 50 vers kingasani na kingasani na itimbili etimbili 50 kingasana suka kingasana suka kingasana suka ok bandeko bayebi presque avenir nafandi ok nalingaka kosambela nzambe na ngawa puisque place nazwi batemi kaka kombona likasi nzambe asali mpona yo komona frère delphin nzambe asali mpona yo vraiment nzambe aza bien nzambe aza bien nga bana mpenza nakoma na eglise ala biso oyo nazobeyela mpenza ata nakendaka boye na pharmacie nasoma kisi me naosoma kisi te so nakomeka mpo nasoma kisi ekweli
Na comme mais na zo bela boy comme ça là. Au moins la péta malade des athées. Mais na yo moi péta miracle péta à papa mercredi. Mercredi. Au gars qui n'a mercredi. Nga moto na zalaki. Malade boy siko na nina ya pe prière. Mais malade fièvre forte fièvre dans le combatté. Na sala ne. Espèce de tien chargé pareil on benga pasteur la bino. Na chargé pe pareil mbamba. Na bengi papa. Papa oh, Yona, na frère de Denver. Nini, papa na zo bena. Oza bena oza na maiwa. Papa maiza. Na zo solo na papa valise ezalaki akokanga. Papa keko fongo zwa mai sima mai na. Na pardon papa je m'excuse là na fongola valise. Fongoli valise mbamba na zwa mai. Papa mai yango. Asale alobi ke quand négocie mi mai. Na ni na mama laiste. Na komo ya alobi amen. Na pe amen. Na fani un instant. La moni donc mulungu eti na zato bane ko toka na zato toka na mani ko na lobole bilama na lobole bilama na bane ko tamola na bakisi wa ezalaka na zwe bakisi na mwaki bakisi mazakra o mwaki na kiti kana Ozobela, kocha vraiment Bastien Sokil, kocha vraiment idolâtrie. Qui si kocha na motema le. Samela benga ka papa, soki obengi ka papa. Vraiment soki obikite. Soki na témoigner lokuta, ba oyo ba témoigner Nzambe, ba yebike ya solo makamata. Obenga mine ko zobela. Yona solo maladi kana mali. Voilà, nazali toujours na séance ya ba témoignage à second souffle et nazali na jeune garçon wa liboso na ngai kombona ni pe ovandi wapi? Oui, ovandi na matete songololo numéro 15. Oui, sikoyo olingo témoigner Nzambe asali ni pona yo Fredeki. Bon, asali grâce. Lo wana mo makasi nazo ko bien te? Asali grâce. Oui. Nazali na garage. Ah, na garage mbongo au sala na garage aux mécaniciens. Un mécanicien. Ah. Pour ce peu comité de bagnos à la télé, oui oui. Ah. Mais première fois, bah puis un numéro de la awa. Ah. Bondeli. Le bah pesa qui ont des numéros pour au benga pasteur au ya. Na benga pasteur na ya. Ah. Ah. Nzamba fungoli. Nzamba fungoli pe apesi nzela voyage ya. Suka pesi nzela voyage au voyager. Au voyager mu colonie. Donc les lopes nzande ozokende na. Ah, siko batu nyonso bakangami bafungwa makate ba voyage simba kate okoloba na bango ni. Bandi milaga nzambe. Bandi milanzambe. Oui, soki baye awa ba mona loboko na nzambe. Ah, voilà, Fredeki na zobondela pona yo. Nzambe apambola yo pe voyage salama malamu na miracle ya nzambe bila otili siko zokende. Oyo mama pasa nzamba pesio. Oyo pa na nzambe. Ah, oyo pa na nzambe. Kombo ya bana nani? Elvis na depuis. Na yo kidete? Na depuis. Ah, Elvis na depuis. Wapi Elvis wapi depuis poto pa la bango. Oyo depuis. Elvis leye. Bana nzamba pesio. Alléluia bana nzambe. Na sengi na église mobimba. Tiamo boko bipai oyo. Bona to pambola Elvis na depuis. Nzambe na nguya pambola bango. Apambola papa mama. Aiba kokolisa bango na nzela ya nzambe presque baute pa na nzambe na kongo na isitobode papa yozali nzambe oyo abongwani te yango seigneur ngai mwana otimi awa mpona bolamu mpe ya bana nai nazali kobondela mpona bana oyo nom de jésus papa ya solo ozali nzambe ngai nayambi bana oyo Como Yesu Kristo ose manifeste kati na bango na Elvis na depi na kongo na Yesu na pambolio liboso na nzambe liboso ya basaint ange na nzambe mpe na Elvis na nzambe au nom de Jésus okolo na vena malamu nzambe aprotege les basaint ange na basaint sécurité na yo kama na tapesala na yo imekete kape malamete kape gazete luwape eyambe na koma na spécialité na pambeli mwana na
yo nkolo nzambe au nom de Jésus mpe na yambie na miso na nzambe na miso yoko wana yo nkolo nzambe apangola bato grâce à Voilà, et namoni awa mutu babwakeli mbasu nde babwakeli ye yango aye awa na second souffle pour que nzambe abikisa ye. Aha, namoni oui, kitisano likolo. Ah, sikoyo sere kombo nani ovandi wapi? Mama Tani ovandi na Kimantseki. OK. Yango babwakelo mbasu. Nde oya nzamba bikisa. O troisième fois babwakela. OK. Lilo ndenge to bondeli kendo komona miracle ndenge osala. Oyoki. Yonde Mama Tania. OK, oyoti kamona na nzamba pambola bino. Boko ya ko témoigner awa. Azo sepe sabana na ye, azo délivrer bana na ye. Voilà tozana ces jeunes sera va faire comme on a au Vandio. C'est comme on a master Tania na bana komina Kimantseki. Vaina Kimantseki. Est-ce que oye awa pona o témoigner nzamba salini pona yo certania? Nzamba selinga bikamwa ndenge na nzalaki na bokai kutu kotema te pe na leba iteke na kotika kozala bamwa. Ah, sikoyo nini yelaki yo? Na belle malade ya basu 3 fois. Donc troisième fois il est pona kini na pona okende. Siko yaki awa na basu wapi likola oyo yaki na basu. Loko na nga yaki na ngo yango ezaki kutu te. Ezalaki ya kuvimba. Vimba. Tobondeli azobeka mafuta ya huile d'olive abondeli atina nga pakola mpona 3 jours nakongo mpe mpona 3 jours namoni lokolo nanga mpe nakomi kimia lokolo kimia onyati mpe likolo yango mpe ozonyata mpe bato bakwakili bango bambasu okolobana bango nini sertania nawayebisa bango kaka balukaka nzambe batina kondima bango ke nzambe akosalela bango soki bake kote mosuku kasi bakiki te baya nde awa soki baye awa bakomona lobiko soki baye awa bakomona lobiko na nzambe sertania ndenge okonzi nzambe na nguya akeli mpona libela pe retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Tamba fongola bina yo, au vivre la bonne chose na kombo na Yesu. Amen. Est-ce kombo na diko fandi wapi? Abraham na kumba frère Dieu na fana ko na Selembao. Ouais, frère Dieu au fandi na Selembao. Parce que au niveau témoigner nzambe ya second souffle ça le pona yo. Na témoigner nzambe ya second souffle ça le pona ngai pona ngana kufa. Ah, nzambe wa kisinga lakini kwa maji. Ah, ozi wodaja kasambulu te. Na kila ndao na sokole sina na keta ba camarade na Selembao. Tawa kiko na lakini na mulanga lokashi. Ya londo soki londo fax. Ouais, londo fax. Akina ngo. Afana ba wana natambe na una abana na zikas machina matoi na yo muziki. Tia moko na jona fungula ba bona banzi na kati. Abia. Oba nje ba wote wapi. Aje ndo kasa na sopa na mabili. Moko. Nkia milango msuko milati. Najina sokini. Kata na sopa bonga dala kote msutanzo sa kwa. Namba kuswa toreti. Tambola bango nyonso batambola tala na eseki mo ebelebele senyewo ni bango na soki na bima bango na bana na kei na puta bakamona esili ntango kusanga moke boye atabeki mokwasi esiki kamona atama sansili bento ya biba nini lisusu ayama sansili bento abia tokusa liboso na okopana wana moke moke na sansili bento ntango asala sansili bento bamono bavansi bango pana kweni mabele okwemba moka kwemba mwana mabena kwa suti asiba kabuna kwa siba na bona kwa sema tu sisi na kipas Mungu yeye afanye kana kiti afanye fangi azuni kuna chena si
nasemba mwana moni vertige makasi namoni mpo molili banomata natina nzoto mati tina miso bamoni sanse bien mpenga bana liwa nabi nzambe namona mpena kufa ye liboso na ngai me akotika ngati na fufele kalisanga te eloko moko nasala obikisa ngai tala tombo namoni bango moto molili oyo namona te bana botama bango bafani na kiti tesetokalova bazosokanga mai na nzoto ntango lobi nzambe ekanisela ngai nzambe fa kanisela mpo namonaka opesaka baacte nyonso tolobaka yo opesaka natoki lo mai mpena na nzoto nazali meme nangi na bilo napesi bamba monengai na bosa na mbongo wana kamana te nangi na mwana bitenaki na mbona nzambe asika mwana ntango na pasi eleki minga efanaki bafela batomboli batyanga na moto ntina kona na pays na biso nape basuti nabengi balionisa telefone na ndako esoni bayamba te nabi nzambe eleka monene nakene mona ake na kudebeki te nake na boutique na force na ngulumi mpena ntina kati ya boutique wana nateki na udolive nabe nzambe ya josue asala kati na kweli oyo nameli na ngo namona pena mirate naepena ya tolo yango etina ndako na biso yasi bango bienti babito kopita bi oyo eza makopita ete namona eza sata nde amekanga nyelo te naomelakisi te nalali ti 21 donc mayekaka to place naza na yango mpona napasa na moto zéro ntango ekoki biloko na biso bapriere na bali priere serait une heure nadongo seke na namoki sans douleur bon sikoyo tomoni oyo liboso na église ozotémoigne nzambe asali mpona yo naotémoigne mpo nzambe asali nga minene mama ya biso ezalaki mardi alingaki etomba fufu mbongo na ye don alingaki etomba fufu ate mbongo na zwa mbetu na bugoti na zwa mbetu alingaki etomba fufu atala bwe mbongo nyonso ape eza te moto ayibi mpe ayebani te norma mobali aza te kaka biso babasi donc atuninga saka mbongo ezalaki ekiwa ngabi te nayebi te oteke mobali ote ateki wana aza mbetu mbongo eza te toprie tokontrole aza mbetu bakombi partout mbongo eza te abi ana osali mama komolela abi mpo ani pasika ngai donc mbongo nyonso ate moto afunganga aza te mbongo nyonso ataki aekewa nabi mama komitungusama te naobenga paso na biso donc mbongo ane ezonga asambela mpe balongo asambela mpe balongo na te mpe crédit nabengi basambeli te basambela te na te crédit nabengi papa alo papa bonjour abi bonjour eza na ngabi te eza te esarabi problème ningabi mama mbongo akenda asombela fufu nyatu bayibi ayebisi ngabi kobanga te mbongo wana ebungi te ezali emonana nabi merci papa tovandi peleki nango kale jour wana nasali na fufu alingaki basava mpaka esukola ata bamoni mbongo nyonso atukanda ayebisi ngabi esarata mbongo emonani ngabi atika balije mbongo totabwe mbongo akonte mpe kande ezalaki bato nyonso bayibaka bango opesa bango mpo bayibi bango biloko bakende banganga te bakende bamufusu te bayeba pasteur joso na meme amaranata bamiracle esopere mama azwi empêchement soki paki église na bango na bevalon mais nzambe asali miracle à travers mwana na ye amen bana nzambe voilà namoni ser mida ser kombo nani mpe ovandi wapi kombo nanga ser mida navanda ipata 24 porte na biso yango porte na bino ngole ser olingo temani nzambe asali mpona na témoigne nzambe ya liboso oyo nakumisi nzambe na ngai azosala minene oyo ezalaka ane nyonso tozala na baproblème na libota kasi namoni banda 2005 nazalaki na baproblème ebele ntina yo kokoma 2014 oyo nakomi na église amema maranata baproblème moko te na libota na ngai liboso tobanda osola na bapara na ngai te na intérieur kasi uta 2014 oyo tokomi osola na libota na ngai nyonso eza na kimia yango nakumisi nzambe na ngai problème moko te
Yami balé na moi ensemble. Ezaki mercredi mwana bandi fièvre. Mwana bandi fièvre kosukosu oyo nazana na maboko. Kosukosu toi libanda mercredi wana ba fièvre ezosila pe te. Ngabi na kokende hôpital te. Nazokende ka liboso ya Nzambe. Nabandi oprie kasi nde nabima nakenda oteka. Namona ntango kozongo kota prie ba 19h nazala na tante embouteillage na transport passe. Lobi fièvre moko makasi na butu tolali te mwana libu mopasi mompasi. Ponye minginga mokenga bite natelema. Semeki nanga telemisi ngai ya bilamu kala 5h. Frère azo prier, frère pardon. Frère David. Azo prier ba 5h. Nabimi na 5h wana yaya. Toyeli bosina bi mwana azo tunisa libu mopasi makasi. Soki aleli mama libu mopasi. Na ye pa frère bando bonda bi. Zoma ina ndaku yaka na moto prier mpona ye. Nazima ina ndaku amelisi abando prier na liboso. Adeklare mpona mai wana amelisi mwana. So tango bondeli kabona na ba 5h wana. Pongi ngai na mama tozongi na ndaku pongi 7h sekola muka kimi ekoti na mwana. Oui, Sœur Sandra vani na campus, Sœur Sandra na moni awa second souffle olingo loba Nzambe asali ne pona yo. Non, comme ils s'ensemble pour dimanche passé au eleki. Papa assemblée qui pour la mai. Donc, tu assemblée pour la mai. Oui, alors bah qui on y a sur mon single en disant mai voilà et on peut s'amener bino. Ouais. Et na na biso presque na maman va né au bela. Ah, ndako mezali malade côté na ndako. Ezali malade oui côté na ndako. Ba melaikisi. Ba melaikisi te ba melaikisi mais non simba. Ba melaikisi mais simba te. Yo simba te. Oui. Dans la joie qui m'a yoana na qui na on la salle yango. Ah. Moi changement et kotaki. Moi changement te mais changement et kotaki. Ah. Makasi bana nyonso ba ki bien. OK. Mais petit frère mon konda bandaki pour résister. Ah. La maladie na presque une semaine à salaki ala la kaka abimakate. Une semaine ala la ka abimakate. Aoli a pété. Aoli a pété. Il y a na qui passe. Oui. Mais na butu mai on va venir au salle là on a ici là. Mai to bondelaki ici là. Ah. Comme dunyo ça va venir au senga on a ndako à salle là. Oui oui. Et na butu on papa la musinga singa na prier pour na petit frère. Ah. Na jui mai na kopo na fongoli Bible. Ah. Na passage à Marc chapitre 16. Ah. Ouais lobby vous imposerez les mains malades et ils seront guéris. Oui. Na sali prière na ebisi Nzambe ya kangola petit frère. Ah. Et na ebisi Nzambe na bina zonzimela yo Nzambe ya Josué Lokamba. Nzambe ya Josué Lokamba. Oui, Nzambe ya Jean Didier ben Nzambe ya Ilanga. Oui. Et je crois que petit frère nanga za guéri. Ah. Dans la sisi prière wana na tonga la muki bien aye kuto azolamba lambi pe ye mo. Donc yemoko ala muki. Donc allié à Tamboli comme surtout à Bikilibela. Ah yo sikoyo awa na église aux rôle no sala na église. Dans l'intercession. Aux intercession. Aux appels d'adoration. Donc aux mwana Josué. Amen. Donc bondeli pe leki abiki. Siko bato nyonso bazobela. Okoloba na bangoni. Na sabango ba kende sika musute baya na mema maranata. Baya na mema maranata. Nzambaza azosala. Amen. Nzambaza azosala. Pe asala isusu ya minene kati na vina yo okende liboso na kombo na Yesu Kristo nde na déclarer loba mwa makasi nazoyoka te c'est Rosette OK c'est Rosette siko lingo témoigner Nzambe asali nini pona yo Nzambe asali ya minene pona ngai oui tozalaki na décembre tozalaki na baprière tozalaki na église oui ezalaka vendredi nazongi na ndako mama biso aza na pays étranger na Angola oui nazongi nabengi numéro na ye nayoki Maemi mama leki na biso bayaka mama leki biso na Rwanda yazaka na mushinda. So na mi maleki na biso na mi kamo na bi oh nde nyimbo esika mwa bite mama mino aza na Rwanda aza gravement akota koma alobaka. Aza na koma na hôpital. Akota koma. Alobaka aliaka te asukola te ka bomi so kamoka. Siko na kamo pe na se palpiter na te pondi na te prière na ndi batia ki biso ke non atomoni ke non na kamo ya grave ko se palpiter te yo la nzambe. Oui oui. Nandi na ya ki pia na ye
naye na bengi na isi pe mabi ça va problème exactement après ça maman biso a mobimba na kina kinde a ozonga oui après maman Nicolas Yolanda lisusu tu yaki prière za ka mercredi donc ye na tie sous crédit na téléphone ya frère ne souvent peka église na tie téléphone na tie crédit pani na sebi pesa na benga maman biso na benga boy sikoyo e be ka ne diki non na maman leki mais na mbi ye moko mutaki na donc tango to bondela kana papier donc ce que tu na papier to koma ba koma ba malade ba être to bondela ton aye non to prier l'épée la zone ce qu'on a bengi sous pour perna confirmer maman ton aye na bengi na mbiye mo mutazaki na ko oui donc maman biki o yambiye moko sikoyo na mbiye mo vraiment na téléphone oui allô na yemika mama gente ngai mama ngala bi mama obimi na koma bien na lo ki dana koma depuis déjà 15 heures abi bosa bien ngala bien na ta bien na kama so na kina esi on a dépendé na carte téléphone na ye wana donc nzamba biki si mama akota kina mais to bondeli o teka kombo na papier to bondeli pe abiki les jours suivants mama bimi bo sololi na ye siko za bien bon amoni ils ont continué kaka siko nini lisusu nzamba sala après na sima wana kaka na février nazo yo kato baki pour prier to landisa ki pe ya retour à l'expéditeur ya retour à l'expéditeur ouais après to landisa prière na abiba to nyonso ba timona mabulu ko balukaka muta mama na kwa kufa na décembre ezongela ba na famille ya papa to ya mama ezana ba camarade ya mama to papa bazoka mabe bakufa après na yo quand fièvre awa dimanche et samedi non na poko papa biso abenga o dit là boye non quand bino bakina ki brasa Viki akufi Justin aza liboma donc musabeli liboma musakufi musabeli liboma oh bon sigo bon nyo kotanga bakombote liboma nyo so boendenge nyini na seki na pena ela na pena fancy dimanche sko na moi baleki na bae oya koze tukutu be no kwa mso oyo akufi mususu liboma voilà seki na bi Onya na bi papa benga ibisenga ngosiko moni na bi moni edaka nsambo to sambela se souffle ana loba ki ba mwe sonyo so baluka ki mutu ya mama na ngai bango nyonso il faut ba kota na libulo wana to kempe to assister na bibembe na bango na enterrement bon to assister voilà na mbamo piane na ya bango babi e ule la tino na bi no na bi eza na bango ne misusu fe ko singa bango liwa misusu pe ke ba kufa bon sikoyo batu nyonso babuzo bundisa bango obazo bundisa ba parents na bango bazo bundisa ta musuti na poto tiki wapi okwebisa bango nini baya ana veni kipata numéro 24 na kominya ngaba nzamba kubundela bango nzamba kubundela bango OK nzamba zo sala minene pas ali nzamba vengeance au vivre ba grande chose nzamba se manifester katina yo pour voir puis na katina mama comme la va faire Solange na vani na kipata numéro 7 namoni oya wapona kutemwanya nzamba sali ni pona yo naye kotemwanye nzamba salenga ya kokamwa na umeni na maladi ya mpese bambula ebele leki na nga mobali autema campagne ayebisi ngai yaka na kipata numero 7 nzambe ya kipata ya papa Josue akosalela yo makambo ya kokamwa yeutima campagne mais yo kaka oyebaka te motamba campagne alilisango sikoyo ntango ayaki na nga awa papa alobi na ngai okosala 3 jours ya mabondeli nasalaki 3 jours ya mabondeli mais lelo namoni ya kokamwa mpo natamboye na bopital ebele nabimisi bambongo ebele nabikaka te kasi oyo nzambe asaleli nga eza ya kokamwa sikoyo esili namoni tentile kapose komi lokola monomoke siko babaza malaka mpese baprosedeli bango nzoto mpe kokoloba na bango nabengi bango baya bango moko baya komona awa na kipata numero 24 baya na kipata numero 24 baya komona ok lopako na